mais communication était misala ya chef de l'État salami ya minene ya ebele vraiment mokonzi oyo ministre Patrick Mouya ya osala mosala mabe ayebi communication na ya osala wana ya mabe communication kosunga mokonzi ya mboka te to comprendre que bango baza ba traître ba ki na union sacrée pour na nuire biso pouvoir na biso. Alors mais oui non est-ce que la force pour que tout ça le président combien tout ça le président Bomoko ils allaient remis kilo là c'est ça Koni na l'IDPS Mobimba même si président de la République a dit bien que président Fox Tipogé c'est Rémi kilo là c'est lui vraiment maintenant j'ai n'a pas essayé mbote binge siga ezali ndeko mon président ndenge ozo ko encadrer vraiment Fox Tipogé malamu vraiment au chepena Fox Tipogé na forme o ndenge créamaka be étudiant ndenge ba salara Fox Tipogé aujourd'hui to moni yo lelo ndenge o chef vraiment structure raison normale comme ndenge esenga qu'il fallait que ça non biso ça différent je parle bien je pèse bien mes mots vraiment biso Fox Tipogé zali structure ezali créée par ba étudiant batamayele nde basala ki Fox Tipogé bango bien na ti ko lo bango bien bazu misala Fox Tipogé ezali structure mo ezali munene mingi tozala ki na batu ya catégorie par catégorie aujourd'hui à travers secrétaire général mon papa Augustin Kabouya mon abouté na ndenga ji organisation ko ba Fox Tipogé mususu ya ko tsa bango ba formation bazo ba formation po bazalaki na temps mingi ya classe cité ba ndeko ko bundela mboka alors esenga ki ke bazo ngana na ba classe bazo ba formation na bango et puis nous allons mettre tout en pratique et puis bango tout ba recevoir emploi et puis na Fox Tipogé aujourd'hui même il y a des combattants à Fox Tipogé belé bazo sala déjà comme oui mais belé baza na ministère ba finance et belé baza na ministère pas Ebéran baza belé pas excellence son excellence Ebéran et bien bazawana Fox Tipogé ça te carrément au bazar non et la structure moi ils munene ils allaient catégorie par catégorie bataza classe par classe bato bazali que le niveau mo que bazaki tamingité makoke zala kité na tanko bundela mboka tanko tanga classe zala kité aujourd'hui bazongi na kelasi bisika ne zaki bisika moko te eza bata 18 ans de bateka kamboka na ba na oyo azaka osala boye bitakwira zalaka siri wana zalaka ministre urbanisme et habitant bango bateka en désordre na pesa koteka te bateka yango elo bitungisa mpona pe bonsoir naza bitungisa tantôt pour la production la bango est un peu limité baza sur la produité bazo ko 18 ans batika ka on a combien oh je viens de parler là notre siko notre siko tout à l'heure na lobiango 18 ans basala ki système de dépenses budgétaires il y aura moyen à cause la tête que boy remarquer ça la quitter et puis ceux qui ont touché mingi point wana est-ce que le gouvernement et Lukamba maman na biso Agassi zalaki vice ministre économie bomona ki makambo yo zalaki ya mbilinga pona makambo yako ya viko kolia boy l'élection il y aura pas moyen ya rosala magui ya rozongisa mboka na ba chaotique to boy yango tozo kene na élection kene na élection ezali pona toyeba ndenge nini ya kobongola mboka na biso na ndenge mboka ezalaki na ndenge tokuti mboka na ndenge tokuti salite na mboka to bongola mboka ezonga ndenge ezalaki ndeko esoko mboka na ndenge ya mabe biso IDPS tozaka toujours résistant nde salaka ke biso to créer Fox Tipogé ezali le rôle la guerre ya IDPS lisu ya mokonzi ya mboka Fachi Beton lolenge beret rouge ezalaki na mwana mboka Kabila non biso ça différent je parle bien je pèse bien mes mots vraiment biso Fox Tipogé ezali structure ezali créée par ba étudiant batamayele nde basala ki Fox Tipogé voilà bonjour bonsoir na balandi ya Musakuli Shako TV eza chaîne na oyo memela bino mwa ba news ya bien ba information ya bien et ça la kanyoso obino bosengaka bomoni ya deuxième kiti nanga eza polele naza invité nanga ndeko moko ya force du progrès na Bandal Tibango toye ko sa nani moi analyse politique na rotala o no sezolika na kati ya mboka na biso bayimboka baza kolela butu moyi ba criminel batondi lisusu makasi na politique na nzela bisika wana nyoso kutungisa bato bakisami lisusu plus
o tolanda chaîne ya Eliezer Etambo alobi atokomi wapi tozokende ti wapi bino esala biso bien makasi pome kotuna biso mituna o nyonso o bozomonaka te tolongwe na nzela bokorige biso soki bokozala na mituna kotuna mwana mboka botinda biso ya message na bino kana numero na biso oyo eza na se ya nini ya baikra wana omona numero na biso eza wana soki obengi biso tokoyamba yo soki otindi biso message totanga yango esala bien makasi na mituna na bino soki oza mbala liboso ya yo kotala chaîne na biso ya Musakoli Shako TV osabone olike opartage esala toujours kaka bien en tout cas bandeko tokozwa ta mingi mpona koyebisaka bino kaka na oyo tolingi tozala nango na journal lelo na bosani te ekopesa papa Michel Shako bambote esika nyonso azwami na mama Julie Shako mpona nini te mama Antoinette Dembo mama oyo abotela biso pasteur moko oyo azalaka na susi ya bato bisika nyonso oyo azalaka kala mingi te tozokotisa mwana mboka boyoka kombo na ye abimisa nyonso oyo eza na kati na ye. Bonjour mwana mboka. Bonjour mwana mboka Eli. Oki komi présenter liboso ya balandi na yo. Kombo na ngezali Fiston Bokunzwa, communicateur de l'IDPS, Ligue des jeunes Force du Progrès. Naye awa lelo Musakoli Shako TV, je pense que na pesi mbote sika azali. Pasteur. Vraiment pasteur mbote mingi ndeko sika ozali. Na mama Julie Shako. Na mama Julie Shako. Vraiment na sepeli mingi na roi na chaîne na bino. Boyo kana bimisa oyo nyonso ezali na kati ya motema na ngai. Concernant na bozoba oyo kana mboka oyo pe pasi pe mawezo le kana mboka oyo mingi. Yo na yepo na bimisa nyonso oyo ezali ipana ngai. Force du progrès. Voilà. Ebele balandaki na émission moko oyo elekaki na semaine oyo eleki awa. Tolekisaki yango na Eli Congo TV. Mais oyo balobi ete olekisa yango na Musakoli Shako TV. Tengi toyeba force du progrès. Force du progrès c'est structure oyo ezali créée na ba étudiants. Ezalaka ba étudiants ni ba créer ka force du progrès. C'était juste pour que ça la force ya makasi ya IDPS. Ezalaki esika batamayele basangana ki basa la force oyo ko défendre mboka na ndenge mboka ndoke na potopoto. Banda décennies des décennies banda kondo na biso Mobutu azalaka na maboko na mboka na maboko na ye ayemaka mboka na ndenge ya mabe biso IDPS tozaka toujours résistant nde salaka ke biso to créer force du progrès ezali lokola cœur ya IDPS lisu ya mokonzi ya mboka Fachi Beton. Lolenge beret rouge ezalaki na mwana mboka Kabila. Non biso ça différent. Je parle bien, je pèse bien mes mots. Vraiment biso force du progrès ezali structure ezali créée par ba étudiants batamayele nde basala ki force du progrès. Donc ba beret rouge bazalaki Non, là c'était avant bazalaki le roi basala ba criminologie normalement. Ba nous ba beret rouge ba tamana ba arme. Nous force du progrès biso za ba qualité à bonté. Nous sommes des politiciens. Biso force du progrès c'est ça, des politiques. Chez nous c'est la politique. Oui, moi namboka force du progrès politique. Mais na politique yango na baluka mwa mukepe to mekana no lolenga biso ko partager pe bato ba ko landa biso. Voilà. Ba yoka biso bien. Force du progrès politique. Mais tozomona force du progrès. Ba kabwani na ba combattant, batikali liboso côté à siège. Force du progrès ba kesima na Kamalondo. Ko kabwana bongo poani. Non. Est-ce que la force du progrès tout ça la président combien? Tout ça la président Bomoko ils allaient remis kilo là. Kilo là c'est ça. Na l'IDPS mon bimba. Même si président de la République a dit bien que président force du progrès c'est Rémi Kilo là. C'est lui vraiment maintenant j'ai n'appelé Mbote Bing et Siga Zaline Deko. Mon président n'andenge aussi encadrer vraiment force du progrès malamo.
Vraiment au chef na Fox Typogré na forme au ndenge créamaka be étudiant ndenge ba salara Fox Typogré aujourd'hui tout monde yo le ndenge au chef vraiment structure raison normale comme ndenge esenga ki fallait que ça là ezongi comme esengi ndenge lingaki esali voilà oui tozo kende to développer na biso kaka car toujours toza na force du progrès combien bazui misala na kati ya mboka na biso oyo banda tozui la Fox Typogré mais na lobaki yango bien na oti ko lobango bien bazui misala Fox Typogré ezali structure mo ezali munene mingi tozalaki na batu ya catégorie par catégorie aujourd'hui à travers secrétaire général mon papa Augustin Kabouya mon abouté na ndenge azui organisation kota ba Fox Typogré mususu ya kota bango ba formation bazo ba formation po bazalaki na temps mingi ya classe ité ba ndeko bundela mboka alors esengaki ke bazo ngana na ba classe bazo ba formation na bango et puis nous allons mettre tout en pratique et puis bango tout ba recevoir emploi et puis la Fox Typogré aujourd'hui même il y a des combattants à Fox Typogré belé bazo sala déjà comme oui mais belé batan na ministère de finance et belé batan na ministère pas Ebéran baza belé pas excellence son excellence Ebéran et bien baza Fox Typogré ça té carrément au bazar non et la structure moi ezali munene ezali catégorie par catégorie bataza classe par classe bato bazali ke niveau moke bazaki ta mingité makoke ezala kité na tanko bundela mboka tanko tanga classe ezala kité aujourd'hui bazongi na kelasi tout ce monde et oui bazo ba formation voilà bakoma bato ba étude na société c'est qu'on a na sali lokwa non oui ezali organisation ya secrétaire général avec président de Fox Typogré Rémi Kilola basalaki initiative wana kozwa idée wana pour na kocha Fox Typogré za na structure mo raison na condition moko vraiment normal c'est au moins ba désordre basala kawana et kosuka nango ana to mais si quelqu'un a qui classe comme bazo tia moi matière moke komi na mais oui soki moto a qui classe ezali pour na afungo la mémoire na ye non so afungo li mémoire na kozonga na nzela IDPS ezali parti moko ya munene ezali parti oyo teke ezala parti à Sony non il y a des partis dans la bateau à Maël et Belé. Mon temps géré dans le parti à IDPS. Attendons mon temps Maël Augustin Kabouya, secrétaire général, mon papa. Il est très intelligent. Azali mon temps à Maël et mon temps à Boané Belé. Azo encadré vraiment IDPS comme Nenge et Sengela qui est là. Moi namboka naza moi mutuna moko pe na yo kozokumisaka Augustin Kabouya. Lelo oyo soki pe eso ebika za moto. Na bien kazali moto. Aza moto. Voilà, na aki ko bunga pe. Ouais. Lelo oyo soka bungi bobi misa étranger te to misa étranger pour nani il est combattant du DPS to misa étranger pour nani pito mona ki mwana mboka nani ndeko aza na kasho kombo na nani mwana mboka na biso IDPS on est ba cuisine interne on peut pas te rôle misa onyo so boité ce sont des cuisines internes ce n'est pas secrétaire général azali impliqué na makamboana non il faut écarter secrétaire général à la charge à Makambo Ebele Kalami dans quelques jours à Zoké Negisangani à la charge à Makambo Ebele beaucoup impliqué le Makambo Souté tantôt Moutabo Ekota qui est le remoué à Mabé Salamaki non ndeko nazota li Fabino na lolenge oyo bozo imaginer na Makambo sur le Canada des pes nous on est entré il y a cause à la concentrer une élection. Le président de la République a dit clair que l'élection en 2023, il n'y aura pas vraiment moyen qu'il y a bungi sa sous moyen il y a ça la sous notre ça la union nationale to benga ba ko to ça la bo ezali pour ko Mamboka a déclaré clair que l'élection est ali. On est là pour travailler pour tous kende na élection. Il y a des questions à poser si vous avez des questions allez. Oui, moi Mboka nangina tuna je nani ndeko Gilles Muniere akenda. Gilles Muniere azali si Monir Azali bakanga kala akotaka makala na le dossier asalaka ya marambu ya ba mike le kaka ba ke ba combat ba fongola miso ba Rwandais bazali abimisaka eloko publiaka etaka politicien asalaki mwambe ba moke akendaki makala même ibe kolandaki ye et puis ba moni kaza na raison na ye azali banda aujourd'hui azala ndako na moment na zolo ba o na pesi ko tumbo te sika azali jeune Monere esa yo Monique biloko bana mboka baza ko dénoncer liboso ba télé ezana ngona raison Gilles Muniela na Gilles Muniere alobaki très bien que te ba Rwandais baza na mboka lelo auto ko yi wapi to komina ba mabomi bila ba Rwandais mais hier moi Mboka déjà azalaki na mon vision ana liboso non mais vous télémela qui est pour nani to télémela qui était
tout est là qui justice na maloba oyo ya loba ki ya mabe. Même si infiltré bazali na mboka, ya zali wana te pona ko communiquer que infiltré bazali na mboka, ba Rwandais bazali na mboka. Lui, il est politicien. Non, il est politicien, il a droit de parler. Mais il y a la place au côté que non, l'État, il comme un pinga mboka et ça la contrôle service renseignement et ça la moussa nango comme Sengeli. Oui, moi la mboka tozongi moi mukena oyebi ndeko Jekoko Mulumba. Oyebi ndeko Jekoko Mulumba. Azana. Vice-gouverneur. Est-ce que les soleils ont les canakinga bois les lots au Katisira et au Koti Bobozo? Nenga Sobuka, Bandok Zobukana. Mais les hommes, maison, mon place, c'est au Tongangota. Et puis, il y a 13 aux onga. Si c'est informé, il y a 13 aux onga. C'est la chose à la polele. Bisika, Bisika, mon côté, il y a 18 ans, il y a Teka Kamboka, oyo azaka osala boye bitakwira dalaka siriwana dalaka ministre urbanisme et habitant bango bateka en désordre na pesa koteka te bateka yango tozaki na papa moko na Bobozo aibisa Jekoko alobi ndako etongama yo avobotama ase bato a 18 ans nde bateka yango avant Jekoko abotama ndako ani etongama. Est-ce que buka mususu ezobuka meza ba menace makao mususu zo mwa ba hakini mususu eza na kati ko buka ezobuka ma place wana rankine nani eza na kati ndinga buki kauka asokoli kauka rankine nini mais kauka ngo bobuki to moni yango etika na ngo ka mais alaki salité université mobima wana côté relekati côté yelo médical nyo so alaki salité sikana beba ko bosoto to ki ko leka peto zuba image ana ese babongisi yango mais ba image wana bokozwa au monde était côté à Nekonabiso honorable Jean-Marie Lokulasi ndetikali polele te côté c'est que côté à Victoire non c'est comme sokole comme propre à côté tapé tina bandala parfois sokola bandala pour c'est bitika o ba rotia ba maison te ba chaki ba maison ndeko oui bandeko ne baza na garage na bango to lui ko envahir mboka te baza na garage na bango awa avolungola bango awa esengo yebisa bango ni non kolongola bato ata na ndako kofutela ils a repesa moto préavis nde kolongola moto na ndako après que tana mikolo na soki koki se bongisami nde olongoli na ndako soki mikolo bongisami te kolongola na ndako te asa bato akauka na basignalaka bango oui basignalaka bango so batike oyo ba policier bazwaka nzela na mbongo wana ekendaka wapi mais allez-y d'abord biso tozitoye wana pona kotika mboka pona kozungisa mboka na nzela bambonga batike tuna bato basalaki 18 ans bambonga na soki ndo kende wapi biso na mikolo mike to sala to oui na makasi na biso ya kimobali to sangana kisika bon wana to kokota la mozindo nango mais tuna bato oyo basalaki 18 ans bambonga soki ndo kende wapi mais soko zalaki na mwasi ya kala mwasa na longwe okomi na mwasi mususu asa yoko bando tangela mwasa na masumu oya mwasa liboso mais soki mwasa liboso zaki mabe akenda na yedi akenda so salanga mabetika na moto kolimbisa moto ezali ko bosa na likambo te siko mabe wana eza ya oyo zwisika to oyo akenda kala non oyo asika to na komona mabe na etemela ko betela li solo ya oyo akenda salanga mabe siko yo zo betela li solo to kumo pinir ye ko pinir ye na nini na boni lisusu ko pinir ye boni papa eli ko pinir ye boni papa eli na li solo na ndeko to zo développer atuka boyebi ka to na Congo moi déjà zo zo biso eza problème te biso to yika ka piko kaka pona ko pesa binu ba information na ndenge esengeli voilà to zalaki na bandeko 18 ans bakina na bango est-ce bakina na mabumu na biso mais le leo komika li solo ka kete bato a 18 ans bato a 18 ans mais tout le monde qui mboka ezalaki ya ko eto ekokuta mboka ezalaki futi mboka ezalaki poudrier mboka ezalaki pourri mboka ezalaki pourri te na yebi yango te tozalaki na budget malamu na mboka oyo aujourd'hui budget ça combien na mboka oyo lelo 14 milliards donc il y aura toujours makambo malamu ekoya et puis to kosala makambo malamu po tolingi to so beta lisolo bata 18 ans so papier mouchoir lelo papier mouchoir lelo lelo so papier mouchoir pour ndenge sali ke makoke ça même ça mo moke ko bakisapa tout ça beta lisolo na ele poto solo là tout sur la politique et combien à combien papier mouchoir mais na lobi boye na oti koloba émission to les cas to sala ki na yo na yebisa ki clair les pays oyo ezali na budget ya malamu te bato bazara ko kamba yango so ba na système de dépenses budgétaires
mbongo ezalaka toujours soldé na maboko ya batu moyen bino bato bozali zinga na bango bo découvrir que non toza na budget na mboka te mais to vivre bien to lia bien au moment où bango ba ko déplacer ba kei na mbongo na bango na budget na bango moko na poche na poche ma benga na bango vous allez sentir que makambo ya mabende koya o biso to ko mona yango budget mboka lele za combien 14 milliards mbongo déjà ko mata makasi oyo ezalaki liboso na lelo apeleke ouais leleke on ata fois 6 pour toi na 2 milliards point ce je sais pas ça va merci mon mboka oui c'est kala ki wana siko na ba prime mata biloko kolia na oya kala na oya lelo apeleke lelo yo soki bozo mona kete bango bazalaka bakena na bambongo na ba poche na bango mais to moni kete budget ya mboka ezomata mais tant budget ya mboka ezomata est-ce batu bako sepela te le pays vivre mbo solo za na lingala masolo ya français pe koya et mboka soki ezo produire te tozalaki na or na biso izina raffinerie ya or ezalaki na Rwanda grâce à mon président Fachi Beton Siona Biki Rouge lelo izina raffinerie komiawa tozokoma ko produire content na biso tozokoma ko produire yango ne sala kake mboka ezwa moyen ya kozala taux de change comme un peu na prime na moment na monini mobo stable ne bato ba ko na façon ko lia bien mbongo pe ko na ndenge moya malamu yango wana bopesa mokonzi ya mboka chance union sacrée oyo toyebi ke mabeza li ebele bato to sanganaki na bango sala mosala bazali bato mo bautaki na ngambo mosusu bali na ngambo bali ko bongo la motema te motema na eza toujours kaka mbindo mais à travers mon continent ya mboka mon président Fachi Beton Sio na Biki Rouge il y aura toujours makamba malamu ekoya oyo ko sala ke kimia pe na mboka makamno sa malamu ebonga na mboka na tino pona papier mouchoir mona mboka tozonga lisusu ka wana pona papier mouchoir elo bitungisa pona papier mouchoir naza bitungisa tanto pour la production la bango est un peu limité baza sur la produité bazo ta 18 batika ka on a combien oh je viens de parler là notre siko notre siko tout à l'heure na lobiango 18 ans basala ki système de dépenses budgétaires il y aura moyen à cause la tête que boy remarquer ça la quitter et puis ceux qui ont touché mingi point wana est-ce que le gouvernement et Lukamba maman na biso Agassi azalaki vice ministre économie bomona ki makambo yo ezalaki ya mbilinga pona makambo ya viko kolia boy to union sacrée to pesi ministre économie asali buzo bate tala ninga tiki ba maramu susu ta tiki ba prix ya biloko kolia neza ya komata mais nous allons faire un effort à travers mon papa Nicolas Kazadi son excellence je sais bien que panaye à travers yeto zo makambo malamu vraiment roya vraiment makambo malamu roya ça va bana mboka boza ko comprendre déjà nde tozo kinde na émission na biso na ndeko na biso na kati ya plateau na biso awa en tout cas ndeko na zo ngiso merci na oza courageux pourquoi ya nula ba mituna na ngabe bato devient mususu mais ozo ya nula ngaka bandeko nyonso bazwili bakwa kolanda biso bisika nyonso bazwami bayoka déjà ba réponse na biso voilà conseil nino pesi ndeko Jekoko pe bandeko mususu bayibaki teke ba obuka conseil na pesa ndeko Jekoko na bato ba pesa conseil pas bandeko bazobuka bango bazaki na katikati ya rai na bazali banda ya rai nde bazobuka bango voilà conseil na pesa ndeko Jekoko sala musana ya continuer musana aosunga mokonzi ya mboka ba métro ba train électrique ezoya nzela faisait la polele ba train sont normal nzela ko za envahir pour train les ndenge nini na repesa ndeko Jekoko mulumba de gouv félicitations ndenge osala musana yo sunga toujours vision ya mokonzi ya mboka boye malamu mais conseil pas bandeko bazobuka bango botika kosomba na banzela ya l'état banzela ya onatra botika kosomba ndako na ba espace ya onatra faut vérifier malamu avant kosomba conseil yango wana conseil yango wana c'est-à-dire toza période amula tango zobuka moto eloko ya cher atongisi abango bambongo ebele ndeko nanga ndeko même ato zanga mawa mais yo c'est bon kiko zongisela même ata bandeko na ata quelque chose pe mbonga ne kenaka na nani na kesa l'état ndeko ata mukete ndeko bondimika ke bana balela na ba papa na ba mama nyonso balela ndeko zana na place ya bato wana soki yo bato ba osala obongo mais basomaki na espace ya l'état
on a très besoin de récupérer ma belle naïe, ma belle zawa. Oh, mais allez-y, que tu vas passer 18 ans. Bandeko batonga bandaka sika na kati ya rayo wana. Mais quel est que tu vas passer 18 ans sur Marambouana? 18 ans de côté kawana. Moto muso asomba ki na 18 ans à l'époque à 18 ans. Avec que tu as siko on l'époque à Fachi Beto. Bon retour na biso le gouvernement bi oh ya ino sagro ke bande bateki sika. Et ça se passe on a taba somba ngo depuis kala ba peki sa bomba bete mo matoyi ba yokate. Yende ko Kabila era dans le pouvoir. Pas bukaka yangoti. Époque mo bukaka bandako ngo. Malgré tout, bon, c'est là, gouvernement de il y a un linga là, tout il y a tomoro bouya miibi. Bako buka pe bateki les sous ba miibi, ba buki ba ko élection 2023. Moto lobika a voté ozokisi. A voté to a voté te. Ba voter te pour nani. Ozokisi nga. Mais ba ko voter ba ndeko na ba ko voter toujours ba ndeko na ba congolais. Bato ba voter liboso basala ba Rwandais basala sala ba voter ba Rwandais titi bazo ba poste ministériel ba tekela ba banda wana on atra ba tekela ba espace wana on atra bato na ministre ya urbanisme et habitat bato na est-ce que les congolais pena de père et de mère a qui côté que sika espace ya souhaité mboka o ya monelo kwa on atra bongo. Oui, merci Ndeko Totiki pas joana tozozonga na biso politique boyi mingi na politique. Na kati na biso émission na biso na chaîne na biso ya Musakulisha TV. Chaîne moko kitoko. Tozana mokonza mboka utokutana na président biso Ngambo. Est-ce landaki li solo na bango? Landaki li solo na bango malamu. Landaki malamu bukebi moke potozali. Biso zali liso likola liso. Faut landela nyonso. Faut landela nyonso. Siko bandeko mususu bazaki na retard pour no yoka liso. Langa soko développer en wata muke. Mais lisolo wana ezali abengi sasungu eso. Bato ba ebité problème ni moksio na Fachi Beton abengaki ye. Abengaki ye pour na insécurité o ezali na kwa mutu ezo uta wapi. Ezo uta na espace oyo président na biso sasungu ça pesa ka bango na ilwana pesa bango na boadafi balo na bilanga ba Rwandais nzokande koluka makambo nyonso yango wana akende koluka makambo pona bango bakoma koya kokota awa na mboka na biso na ndenge ya mabe po basala mabe na mboka oyo espace oyo ne mokonza tuna kié alors pourquoi po bato pesa ki bango espace bango bakomi ko traverser vers biso ba ko sala mabe ba kata bato macheti ba boma bato à partir ya kwa mutu. Qu'est-ce qu'il faut pour aussi ça makambouana? Mituna qui est à nous alaki akei azoluka moyen bazongisa bango na kati ya mboka na bango puisque insécurité pene bandi awa et kokota pe kuna poso ki asalike bate akosibir ndenge biso kongo to sibir na motema ma Mobutu ndenge yambaka bango lelo so na biso ezanini ndenge yambi bango kuna pesa bango espace so on a fait aux alanines nde mokonzi abisiye boete il faut batona basonga na mabele na bango ezala moke ezala munene batika le pa na bango a exécuter alors ki o mokonzi ya mboka lobi Fachi Beton alobi akeya zuatan azokisa bango na mboka na bango lisolo ezalaki nde bongo ba mingi ba yebaki te lisolo ezalaki bongo ayaki mbango na likona ye mbango mokonzi abengaki mbango na likona ye po ba trouver solution crime komiko salama ba Rwandais ba komiko sala crime na kati ya mboka oyo mutuna réponse yango wana ça va bandeko nyonso bazaki na retard pour na kozwa réponse ya mutuna wana yango wana mwana mboka déjà asa pesi bino tokotala na mikolo ezali koya liboso totala soki ba Rwanda yango bakosila to bakosila te tozaka liso likola liso ngungi azo vivre na makila biso to vivre na biso na politique. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous irons à l'élection. Il n'y aura pas moyen, il y aura ça la magui, il y aura ça mboka na ba chaos, chaotique, tobo yango. Tozo qui est na élection. Élection qui est na élection, ezali pona toyeba ndenge nini ya kobongo la mboka na biso. Na ndenge mboka ezalaki, na ndenge tokuti mboka. Na ndenge tokuti salite na mboka to bongo la mboka ezonga ndenge ezalaki ndeko est-ce ko pesa biso jour moko tambole na biso la kisi biso bisika mboka ebongi ba place ezé belé misel ezé belé lobaki on émission le kit manque de communication ezate nani oh
mais communication était bisala chef de l'État salami ya minene ya ebele vraiment mokonzi oyo ministre Patrick Mouya ya osala mosala mabe ayebi communication na ya osala wana ya mabe communication kosunga mokonzi ya mboka te to comprendre que bango baza ba traître ba yaki na union sacrée pour na nuire biso pouvoir na biso. Alors mais oui mais oui communication za malamu te communication za malamu te et puis to senga na bango ba bima union sacrée bakanga bisaka ba bima union sacrée ma Moïse Katumbi mokonzi na bango ba bima union sacrée pour sunga biso na eloko moko te bazo comprendre vision ya mokonzi ya mboka te olobi bazo comprendre vision ya mokonzi ya mboka te bango ba ili pour combattre pouvoir na biso bas mokonzi na bango président na bango ya ensemble asa na Kabila loni bango basalaki yo liaki na ndoki oyeko sala mosala na oyeko eloko nyoko loba na 2020 lo nyoko ba population ba voter yo liaki osalaki likopa na ndoki oliaki na ndoki bobo mimboka para 18 ans okoela biso discours nini bata bongo bakolinga biso récit na union sacrée abima na babima na union sacrée azosunga mokonzi ya mboka na communication te nana abima ye babango Moïse Katumbi azo bato na babima union sacrée ezali Chéribert Okende Patrick Mouyaya non ministre na biso vraiment o azosala mosala makasi Chéribert Okende pas kende ye mosala na azosala asa eloko te mosala mo osala izota mosala na azosala na transport il y a ça rapport à jalousie na impolité ça monoko mabe ko finga bato mwana mboka ba trasco oyo ekenda kikwiti to bosano yelo ba image et même mapondo leki même bato so na biso ke bato wana so ki na biso ke bato ba usuka mokonzi mboka tena za ministre de transport allez-y alors bosunga biso na nini bazo bima union sacrée bozo kanga bisaka bozo bima union sacrée théâtre bino bosa union sacrée bosa théâtre bosa union sacrée te bino très bien boyaki wana pour cela ba bozo babino bozo bima na union sacrée boza ba incompétent vous êtes des incompétents je pèse bien mes mots bazo koka musala te au musala na communication eloko ezate au musala na transport eloko ezate bon na union sacrée tout le monde a raba moi so bazali bane musala yo salama vraiment président Jean-Pierre Bemba Gombo vraiment coup de chapeau na union sacrée respecter vraiment ba accord ya union sacrée voilà silence na yo remet la kisi kozali boyi vraiment malamu na politique bango bali politique te ce sont des commerçants au bayaki wana baki ba commerçant baki na Kabila basali ba commerçant na basali cop na bango ko pied mboka bo te ti siko ba ko zonga bo aller to ko ta union sacrée pour na osala buzoba nzoka nde siona mokonzi ya mboka président de la république commandant suprême chef de l'état Fachi Beton siyo na biki rouge azana tala lisu likola lisu habita oyo alingela nga ba lira pa Kabila et pas la ngate kami to fini bouton fiu peut to terminer nous c'est l'IDPS toi machine politique to terminer moi voyage à moi na mboka auto kende libanda auto tamola na bamboka na biso ati azongi na ye nani wana mais tanga comme tu as une émission oui comment on a été tanga comme tu as une émission ça émission faut tanga comme on a beau symbole malamu ba télévision mona ba mona ke mosa ni yosa te yo tanga comme on a ye atambole pas le bata komba moko zamboka te qui na bamboka no sa auto tambola yo na Vital Kamerhe olobi comment on a été kiye mo bato fingi na mboka ni mokuna babele moyibi biso zalaki babele moyibi na mboka biso zalaki yene ngazana c'est fini yene a déjà terminé je vous dis clair azali terminé bato fingi moyibi est-ce que biso il est pas tous ayona biso to sokolié to benga clair to loi clair azali monsieur moko intègre sérieux il jouera un grand rôle dans ce pays nani wana mais to loba kango mokonza mboka loba en route mais pour tout bon ça imagine mais il est tellement là déjà na ce qui pesa yombo ce qui pesa ni to éviter avec na mboka na esili bati lukwebo président à Sénat
déjà récupéré, puis voilà, nous sommes belé, on a déjà c'est fini. Donc il y a des KO, donc on a KO déjà nous sommes KO. Papa la bison kondo et tient c'est que il est pèse mais au pouvoir, bah très très nios ou ba polele. Tout le monde le lot. Tout le monde le lot. Oui, moi na mboka to kumo kende déjà na suka émission na biso. Message nini to question nini o bongisa ki to tout non mais to tout non yango ti. Chef pardon. Ezali mingi faut katati. Kata personne. Toke to ko kata na biso toke. Mingi toko manyola bien politique na monsieur Zoya. To manyola mingi politique o lingaki mingi yako loba mingi nano politique mingi to banda émission o Zoya to manyola ki nano mingi makambo etali vraiment buzoba o ezali na union sacrée na ndenge évolution ya mboka ndenge ezokende na ndenge ba nini ba osala mosala malamu na ba nini ba travailler bien pour son chef de l'état. Moi bambote na ba ndeko nyonso bazili bakoa kolanda o mukola lelo. Bambote mingi na et puis na tuna ki eloko moko me oyanulinga ngote question o biso to koza to bosana ka tuna yo oyo zela ki biso to tuna motuni to tuni ngote. Question ngana zela ki botuna ngai. Pe to tuni yo ngote. Na lingaki botuna ngai na ndenge ya armée na biso ndenge mokonza mboka sali bongo wana na armée. Mais botunga question wana te. Matama voix. Question na zelaki botuna ngai ezalaki na ndenge to sali mbongo wana na armée. Remaniement qui te touché to sali remaniement ti na armée mais botunga question wana te. Ndebo kumokanga basoda. Mais remaniement esengeli fallait que zala pour ba bebisa ki ti na armée. Ba baleka ki 18 ba bebisa ki ba infiltra ki armée na ba Rwandais. Na ba Ougandais, na ba généraux Lokuta. Et c'est il faut to bongisa armée après to ko sala makambo so bien sima. To ko mi ko kanga to mo kanga ba o bazaki ba impliqué na makambo ya estate. Yo to ko mo kanga bango. To lobaki ba resambwa. To ba to ko mo buila bango moko to samba. O nga coup d'état o lobo. Notre pouvoir de leader c'est pas pouvoir d'avoir des coups d'état. Ils ont pouvoir on Nzambe nde moto apesi pouvoir yango to kendaki na stade de martyr to dediaki mboka na boka Nzambe. Ya pouvoir yote na boka ya Nzambe donc ils ont pouvoir oyo te ya makila lokola bango baza pouvoir makila. Sokola armée po banga te bozala calme nous allons faire des choses aux un peu différents. Tout toucher armée, date tout toucher armée. Quand on dit armée en général, bah tout le monde sorti dans la police, toko sokola, bah sodo bazana niveau te comme policier, ou à cause de moto, ou tout là loko, bango ba ok na front, bah qui nous revend na front. Oui moi bambote na bande konyoso bazili bakoya kolanda yo, moi numéro de téléphone akaka mutaza na souci ya ko corriger yo na makao mususu oyebimi awa et puis toza bato akozanga ko bato ki kozala na eloko moko tolobi yango mabe baki kolimbisa biso to baki ko corriger biso émission ekotalema partout bisika nyonso bato bazwami. Ouais mbote mingi na kopesa na ba nyonso balandi biso mbote vraiment mingi ngai kombo na ngai combattant Fiston Bokunzwa or on a posé à contacter un numéro na ngai téléphone ezali plus 243 81 27 27 664 plus 243 81 27 27 664 vraiment la pesi bino mbote mingi na kosenga na bino bolinga bopesa vraiment mokonzi mboka chance bolinga mokonzi mboka mingi wana ndeko na biso Mukwa Ntombolo ndeko na biso vraiment congolais de père et de mère. C'est notre frère équinois de naissance. À côté Kamboka na été na pasi, à kosunga mboka na ye avec le temps. Bon écoutez na mon bindonde belé to ki ndeka kama malembe to ko tia mbongo wana na kati ya mboka. Vraiment mote mingi pe bai na bino. Oui merci na bande konyoso bazwa ki libako ya kolanda biso na chaîne na biso Musakolisha TV. Bah merci à trop bisika nyonso bozwami et puis na kobosa na te papa Michel Chako et maman Julie Chako, maman Antoinette Dembo. Excusez-moi. Julie Dembo.
na mboka Canada sika nyonso bozwama tuka bambota trop bandeko nyonso baza na Londres na France na bosani bino te atuka nzamba alola abatela biso biso na bino tokomonana na mbala sima bye.